Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba. Eki Bumba, Oyo Asaï Libino descente Lelo, Wapi, na Yolo Sida, tout près, il y a Ezo, Ezo Sirkimwenza, Toye Kokutana, na Mama Nabiso Oyo, à Lambela Kabiso, à Lambela Kabanda, Lambela Biso, Kala na quartier Penza, Oyo, ba Bengi place Oyo, Mama Dika. Voilà, donc awa tozomona ndenge nini mama apesa place na ye pona kolambela population mais tokosola na mama toyeba combien de temps mama asali na service na ye, combien de temps ndenge nini évolution ezosalema, est-ce que avancé ezali, est-ce que recul esalema to nini. Mbote mama. Mbote papa. Boni. Sango te ka bino ndenge na moni bino na tongo boye. Boye toza kusolola boko tuna makambo ya ba restaurant malewa ndenge lokwa ekusala. Mama mama Dika bino bo yo lambaka awawa tomoni pena nini ezali propre, tomoni na ba place a kosukola kuna ba kiti kuna bote pena kitoko. Obandi makambo oyo ya kolamba na mbula boni oyo kolambela bato lokwa restaurant. Na bani kolamba esali bambule belé plus de 20 ans. Ndenge lokwa réali. Esali bambule Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et c'est oumeli. Bon, ce qui na sala rango ti lelo po lokwa na sina koli pe. Bon, moya kotike ya te mboka ekomi difficile, moya kolia ya te situation eza matata. Bon, yango wana to sala ka ndenge wana pona kozwa mwa position ya kolia. Voilà, mama osali na restaurant na yo oyo plus de 20 ans. Tango obandi yango ezaki ndenge nini obandi tango obandi yango na lelo oyo na ndenge ozaka kosala liboso différence eza nini? Différence eza makasi mingi. Parce que tango tozali kosala liboso biloko yalaki cher te. Tozali kosala biloko carton ya Thomson yalaki na ba 3000 na ndambo, ba 5000. Lelo yo boye ba carton ya ba Thomson na ekomi ba 80 ba 70 moyen ko somba ngo ezate. Donc tozo sala kaka pona kozanga eloko ya kolia te. Mais sinon pour le moment eloko moko oya rentable penza ezate. Mama restaurant na yo ekenda sango poto yo kiango sango musika penza restaurant Mama Dika. Mama nini oyo tikali nango na souvenir makasi na restaurant oyo sali to oyo sala banda bambula ebele. Bon natikali na souvenir. Bon réalité ke na tongi ndako kasi nazalaki na situation malamu, nazalaki kotambola na voiture na ngai malgré naza kolamba, mais sikoyo naza na position susu ya kozwa eloko moko te po vie ekomi passe. Biloko pe mbongo eza kotosa lisusu pe malamu te. Ekotaka mbongo muke pamba. Mais ezo sunga quand même na ba besoin na yo makamunyo surtout yo moko zo sala to papa zali te papa zate to si to kabwana. Siko ndenge oza yo moko na restaurant na yo ezo sunga yo quand même makamunyo surtout yo kolingo sala na mwa likanisi na yo ozo koka. Pona sikoyo masungi kaka. Masungi kaka. Voilà, nini okoyebisa na posoki biloko wana ekomaka talo ezalaka ntango mosusu badouane bafret makambo ebele ndenge biloko wana mpe babiloko mingi totekaka eutaka bapoto bathomson baquis banini okoyebisa baye bazokamba mboka nini bango bakoki kosala po bino mpe na kati ya marché bomona biloko na mwa talo ya se. Papa o motuno oyo tuninga wana ya grave nga na koya koloba makambo mosusu abaya kotokanga te babomanga pamba. Batoka te tozosolola po yango mpe ezali moko ya makanisi oyo tokopesa nini tokoyebisa na baye bazali kokamba to baye bazali kosala kote ya badouane ya banini mpona mwa bokitisi ezala po na wenze mpe tomona biloko mpe na ndenge biloko emati nde talo lokola biloko emati talo so bato oyo babengisaka biloko bon omoni eloko nyonso oyo tokoma nango na Kinshasa bafranc toyebi yango lisusu te toyebi kaka $. Bon tango bakosomba bango bazokalkile biloko na bango na $. Mbongo bango baokende kosomba baza kosomba biloko na $. Mbongo yaka likolo bango baokitisa biloko ndenge nini. Soki mibeko ezali ke ndenge ezalaka kala bazali kosomba pe na ba franc te mais
dollar eyalaki boye te sikoyo dollar ekomi très important koleka me bafranc oyo biso twana bon sikoyo biloko yango ekita ndenge nini mikonzi basalaka makasi basali ndenge nini ya kovaloriser franc congolais. Voilà, ya kotia franc congolais ezwa ata mwa valeur soki franc congolais eza na valeur wana bakosala makambo malamu soki Thomson ekiti eloko ebikisaka biso na mboka oyo eyali Thomson eloko mosusu te eyali Thomson bamadesu banini mpo musuni ya nyama toliaka lisusu te tokoka lisusu kosomba misuni ya nyama te toliaka Thomson soso ekoma diama bon Thomson soki ekiti makambo ekobonga. Mama, est-ce que na biloko ya mboka bose retrouvera pe tam suneti ni ya mazamba sombo to biloko wana to bambisi ya mai est-ce que yango pe ya soko sali yango omoni pe mwa nini to yango eleki susu talo bongo lokola bango soki baye na yango bakuti dollar ya na lola bango nde bakita bango pe bakita te kalakala basombo wana okosomba bakotiela yo sombo cher bon yo okosomba yango mpo nani asomba parce que bato bana mbongo te moto akosomba za te yango wana tokomi kosalaka baThomson bamakayabu babiloko ndenge wana bapondu botala eloko lokola pondu eya na lola bisika nyonso oyo balonaka pondu ekoma bandako ndunda eza te ndunda nyonso ekoma cher bo loba tokosala ndenge. Merci beaucoup maman talisi biso penza ba difficulté na bango lelo ndenge ekomi po na tango liboso ezalaki mwa biloko ezalaki na talo ya malonga mais lelo ekomi pasi po biloko eza pena ya omata surtout que dollar ezozwa place important na kati ya économie na biso et pourtant il fallait ko valoriser mbongo na biso ya mboka po esala mwa bien ndenge tomona bandeko na biso mususu na ba Nigeria na ba Angola ndenge ba valorisaka kwanza na bango pe naira na bango na kati ya Nigeria. Voilà maman na soki okosunga biso totala quand même ya nzungu mwa eloko moko oyo na ngai na tuna motuna moko mama tomoni pe mbula se pusani mwa mukesko oza pe na bandeko na biso musu bana na yo bazosunga yo bazozwa relève ya eloko na yo bao basali bango toko balukaka na bango kaka awa tokosala mais omoni esaleli na ngai ntango mosusu eza don na ngai eza don ya mwana te yango omoni babi oboti mwana oboti motema na ye te mwana na ndenge na ye kanisi na ye pe ya kosala ata mosusu asala na ye médecine to nini yango wana mais ezwi pe quand même mwa esika na classe ya bana esungi pe quand même restaurant esungaka dans le temps sikoyo te. Merci beaucoup maman Dika olakisa biso mwa moke tomona elubu moko oyo mama na biso alambelaka biso na kati ya oyo esika wana. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour papa. Wana nzungu ya mabundu oyo makayabu oyo makayabu oyo kuna Thomson yango oyo eza aubergine basalaka yango tosalaka yango sauce po baliaka yango na Thomson accompagné ba Thomson ko accompagner ba Thomson na makayabu lelo tosalika légume yango wana na fufu tokolamba. Merci beaucoup maman, merci beaucoup na oyo olakisi biso vraiment bino mo bozomona ndeni service ezosalema awa service ezosalema vraiment na propriété nyonso tout bozomona quand même koko sene ozonga boye tozwa ndenge mama na biso azoleka tala nanu mwa repas oyo mama azokee nango voilà. Ouais mama kende na yo merci bino mo bozomona wana elubu ekei déjà na table bon appétit na molei et merci beaucoup maman nini okoki koyebisa biso na suka na biso awa okoki kopesa ata mosusu toli na baye mosusu oyo bazali kokanga maboko baza pe na makasi bakosala ata mwa eloko ebele oyo bazosala kaka kolela et pourtant akoki mpe kosala ata mwa eloko conseil nini opesa na bandeko basi nyonso mpe mibali oyo bazotala yo conseil na kopesaka yango nzambe alobaki luka akosunga yo bon soki oluki te akosunga yo te tala nga na sina koyi mukolo bona kolanda 70 ans mais nasalaka nalamukaka 4 5 heures na kolamba bon kala esungaki sikoyo ata esungi te mais eza kosunga muke na mwa likemba ya kolia tozozanga te nde eloko na koloba kaka na encourager bana
bavanda maboko mibale te mpo obonga ifo luka eya lokola soki osisi klasi okoluka nini osala mosala bon soki mosala eza te klasi otangaki ekei pamba nde conseil na kopesa yango wana. Merci beaucoup bandeko bino moko bolandi wapi epai mama na biso Dika apesi biso vraiment toli na ko yoka oyo mama lobi akoki koloba pe ndenge mosusu to biso tokoki kobakisa soki Bartime azalaki na misu te kasi asalelaki voix na ye yango wana esalaki ete Jésus Christ azonga po abikisa ye. Yo soko ozali na maboko te kasi ozali na moto, soko ozali na makolo te, ozali na maboko pe ozali na moto, okoki kosala quelque chose. Voilà, tokomi na suka émission na biso tolobi merci na Koko Seigneur o asimbela biso caméra, c'est pour la première fois vraiment moto boyoka Koko Seigneur soda o ayaka na ba bombe na Congo awa. Ye wana simbela biso caméra et topesi bino nyonso merci ba balandaki émission, tokomi na suka émission, tokutani très prochainement et tolobi ndenge toloba na suka émission na biso. Glory be to God. Bye.